likata mobali ekota na libolo ya mwasi esala ape mwa kalimo na mode bakali ana esala wana mo passion esala ape biso bien sikotongo yozo kota likata na yo na libolo ya mwasi yozo koti sangomba moko na uili wana koti dubu ayaya non santé lokote ozo si banana mwasi na yo obi gu obiso to yo kaka papa na ngai po yo sela mi capote obi gu obiso to yo kaka omoni mutu na munena na tango ezokota na libolo ya biso basi esala mo pasi wana moni mo pasane sala kawana esala ape biso bien mbote na batu nyonso o bazolanda ngai Magali Dizamat eloko lisusu na opesa bino ba merci mingi na ndenge bozolanda émission na ngai bozo sepela pe bozo benga mais ya liboso mingi na olobela mingi oyo na bato bazo benga mi na WhatsApp bozo komelanga mais bomona ki na répondre bino te naza na téléphone te oyo Android ona ko sela ki na tilisaka WhatsApp ezate na sengi mi na ba fanatique na ngai téléphone onga na osalela obomona numéro na ngai sa téléphone eza ba touche oyo mais non préféré que ba fanatique na obolinganga mingi bosombi na téléphone poto sola bino na WhatsApp na ba kamunyos bozana posa na WhatsApp pour na facilité fona na salela rabino na osepela vraiment makasi soki bosali eloko wana onga la lobby et sala nga penga Magali Dizamat bien bon profondeur mine okota lisolo na biso to beta na bino lisolo ya 4 na émission na biso sa tabou o ezalaka vraiment que donc ko bomba eloko te ndetinga Magali Dizamat na bomba na eloko te na loba na normal na loba oyo na loba na bino parce que epesa bino pe mayele makasi vraiment mingi na lobela susu awawa bande ko na nde na yeli bino lisusu lisolo moi kitoko ya bien ya propre lisolo mingi na lobela ndenge nini mobali ndenga sibaka mwasi na capote eza mabe to eza malamu na kolobela oya mibali bino bosibaka basi na bino na ba capote et misusu balobaka ki o te to sala capote to sala prudence parce que to batela to zwazemiti mingi baloba bon misusu balobaka o te na la tara chasser pour misusu oza na maladie na yo ezwanga te kopa kosi bana na capote eza bien te el boso no loba eza bien te na nzoto na biso basi na sens nini onobeka eza bien te omoni prudence wana tango bofungola kango botango na likata na bino ndenge opposant na likata na yo eloko soko simba lo nezala wana ezara uili mobo ezala wana na kata uili wana tango koti na libolo ya mwasi epesaka maladie epesaka vraiment maladie eza bien eza pe bien te mais eza mibali miso bakomisa ko excès soka ninga passer rapport na mwasi so prudence ezate a passer rapport te ce qui prudence eza a passer rapport siko na mobali oaza fidèle na mwasi oalinga mobali na ye nde botambola kanzela moko bolinga ramnino prudence te pe eza mabe makasi ndesinga Magali Dizamat na ebite bana mabisa botanga tina komi boye ndepe na ebi makambo ko si bana na salela ngote na linga ngo peti pona mona oguti ezala pe guti parce que ton likata mobali ekota na libolo ya mwasi esala ape mwa kalimo na mode bakali ana esala wana mo passion esala ape biso bien sikotongo yozo kota likata na yo na libolo ya mwasi yozo koti sangomba moko na uili wana koti dubu ayaya non santé lokote mais mwasi na yo vraiment atonda na iti na conseil mingi na opesa bino na mibali obino c'est la prudence bozali lango comme habitude te po ba miso babanga na banko bote habité na mibatila mais ezala excité oromona mobali misusu abandi 4 coups na yiwana 4 prudence ndeko na ngai o boma mwasi bozo sepela na mwasi excès de huile wana eza propreté eza vraiment bien te na bino pe basi mingi bolinga prudence ya eza bien te siko ebimisa su mibali kimia te po anini mibali baza sérieux te awa c'est la prudence na ba makango libanda na mwasi na ndaku nde abesi poso talo sako na basi ndaku ya boza na valer makasi dabo simba ka mibali na bino
le sac vraiment na basi yandako le sac na bino hein mibali mobali opena obozani na ndako ya yaso azelo milima prudence ya boya yango boya parce que bozanda ku moko il faut bosiba na kalikata na libolo ndenge zanzamba salela ngo ezala bongo ezala sec hein na biso pena basi oba makangu wana yo basela yo ka prudence toujours bo pe bisanzoto na yoti excès de huile wana ya eza mabe makasi mobali pe ya solo mobali nguya ba yeba ye na poso makasi anezala na prudence anati poza na Fox City ozona na Fox City yango bata mana sima chasser wana donc il faut vraiment obeta ngo vraiment poso seconde si obeta 5 coups c'est que c'est imprudence nga magadiza matina oboya jamais c'est prudence ezaya ya uili wana ikotaka na nzoto linda nzoto na oboya ibasi obaza na système kimbele baba passa baba si babona ba capote eza mabe bo santa elo côté omoni elo babengi capote o ebimisaka faiblesse ya mobali pour parce que o senti elo te yebi ke likata na libolo so eza sec pamba boyi soko ozo si banana mwasi na yo obi gu obiso to yo kaka papa na ngai pour yo sela mi capote obi gu obiso to yo kaka likata pena na libolo so ke tutani to santa gumo ko impossible basi oyo mibale bino be rera vraiment botika donc conseil pena makasi koto wana nani ati point pour elo babengi likata tant ezozwa rôle na libolo ezala sec tonzama abo tonto bota maka to zono comme exemple ndé mama boti mwana na ye abimana nini abimana chasser abima normal si mono ba sene ba coiffer likata wana ezui forme ya mutu nde ebandi ko sa makambo siko tonzama kelo déjà loko wana yo la tenon chasser pona nini bana basi boyebi sentiment na ndenge ezalaka libolo na likata donc tant ozozwango il faut contrôler vraiment likata mobali na yo kolinga tala telo chasser wana o senti elo te ndeti nga magadiza mati no senti na ngelo côté na mona opena futi makas donc bolingaka vraiment que likata na mobali na yo ezala sec ni chasser omoni mutu wana munena na tango ezokota na libolo ya biso basi et ça la moi passi wana moi passane ça la kawana et ça la apé biso bien maintenant yo lati capote et que ne direct parce que huile wana et qui ko dominer libolo na biso basi conseil vraiment no pesa na bateau nyonso o batilisaka capote ce que vous utilisez capote pour na ko banga zemi mais eza comme habitude na ko ko lobate ke bo salango te na ko ba pe bo salango et dépendre na bino mais boy barango mobali o ya sela kami capote ba ke moi sa tonda na été abimane libanda na basi opening ngabel ba sela capote bo utiliser eloko wana ndenge za normal sec et pe sabino pe moi eloko moi bien et ko baksa bino pe implice moko na bolingo na bino conseil vraiment na pesi bino bandeko na ngai basi na bandeko na ngai mibali vraiment ya ngwana donc bo continuer toujours na ko benga biso ndetinga magali diza mate esa nga bien de bo benga ngai mais ko tom su na onionga kaka ndena lobele bine bandeli na onionga kaka mais non sepela vraiment to so la bino pena na tamula ina ba WhatsApp et ça la pena bien makas ezane belé pe ba luka ngai ba luka nga de sibena ya ka émission ba no pesa ba message na bino et ça kitoko te eza makamso so za poso lobananga eza en coulisses. Si autant au lobango public qui boye ça la kito côté non c'est là vraiment bon continuer toujours ko benga na numéro nanga wana au bon mona liboso ya émission oyo et ça la ngape bien makas bye.